il y a musicien Kofi Olomide ou Eleki na France et tout. Marié tout na boya qui vraiment tout na lobaki na koloba makambo wana te. Bomoni batu bazokende na procès, batu bazokende sika bazokende botika bango. Ti batu oyo balobi ke ngana na sangana ki na yo nzoto. Pe wana pa ndimi ke na sangana ki na yo nzoto moi moko alobi ke tangu na sangana ki na yo nzoto ezalaki na ndenge ya consentiment te. Ezalaki parce que o força ki ngai bayebadi. Ayebi pourquoi alobi bongo. Marqué tu na boyi nanga mais bazo benga ngali supo babande kusana nga ba menace. Bazo banga kena ko loba. Alors que j'ai des vidéos dans mon téléphone, il y a 4 procès. Jamais qu'on réfléchir, jamais qu'on compte dans la vie à Moutou, ok Nikoloba, oh yo mona quitté. Même si c'était ça, même si c'était pas ça, tu n'étais pas là. Est-ce que nana simbela nga likolo pour mona tango nazo bimana papa. Peut-être alors que j'ai déjà parlé aussi avec Béni pour lui demander s'il elle peut pas arrêter ou bien Tika Limbise et tout, même ce qui s'est passé et tout. Je l'ai déjà parlé de ça. Mais quand j'avais fait ça, parce que dans la relation, on a profité, je m'en fous de Kofi, donc Abakangaye, ce qu'a salé ma bébé Kangaye, Tetelingate. Mutu azana façon na ye ya romone na makambo na senga Béni ta yaya vraiment ce qui a sali émission ya koloba mabe o ya sala biso publiquement tamsu na kozonga sima mais bato bazo finga bato bazo loba bango ba yebi makambo sana na banzoto bato siko talinde comme moi si entre binomi balé aleli ne pas na yo alobi eloko bongo ezata alobi yango na télévision te alobi yango pa na yo ndeko na ye parce que ngana oloba bongo na sens que tango makambo wana elekaki ngana zala ite tango esalama kiso ezalaki viol to ezalaki baloba ngoni ni forcing to menace tout na salaki te. Voilà, merci. Nauti Est kuna eza passe. Nos mamans souffrent là-bas. Ba famille bazoni okwama. Des fois so moni place batu bazola là je pense Eli akocha moi mukie obozo mona wana ezali bisika boni bande kona biso balala ka ba mama balala ka ba papa balala ka ba famille mibimba bazola là na ba place wana. C'est vraiment triste. Oui, ça reste à vérifier. Mais na yo quand on va danser sur oyo basana na orchestre wana ke au monde apenza batindi muta musala ye na raclette na fenêtre boye ba danseuse balali azo lingisa donc oyebi déjà que le tour na yo to yo ka pe au monde ata mususu boza 5 ta musu na chambre moko soko yo ki babeti koko donc ça babeti de wana oyebi déjà que yo nde tour le il faut que ndekuna ba mungu yo la petite danseuse qui dansait chez Kofi, c'est ma cousine. Ah, donc ça veut pas dire que laquelle en fait parce que ma petite baza moi est belé pe bazalaka moi est belé. La plus petite ouais azalaka na âge amuke ya kalawana. Yé peut-être parmi collège à bateau parmi ba oyo bazana procès na yena na quadra azande cousine na yo. Donc ça veut pas dire parce que c'est ma cousine que ceux qui bazana la procès que ngape fona zala la kati ya procès wana avance ou bien peut-être na orchestre mususu o toyoka ke a forcer yo parce que ezana ba orchestre mususu tozala na pas danser so yoka penda ke no bisonge tozala so to lali au mona penda ba na raclette et tout bazo ningisa donc bazo salo sin donc yonde mutu faut que ni balala yo non na wanga na parce que azama b ou bien azandengeni eyindi tenka ndinga za bien bongo ka ndinga za bonga papa chéri ka ndinga za mutema malamu bongo siko yebisanga na wanga ne pourquoi. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na baladi sur Top Media Télévision, boye malamu na émission na bino to kundo la vérité. Voilà, to kundo la vérité, une émission d'actualité, une émission oezalaka présentée par moi, Tadi Ngalapa, na production Top Media Télévision. Oyo et pesa bino makambo bino bolinga kamingi voilà koyamba ndeko na biso oyo anya ekomi momesano passage na il y a 4 jours passés donc à lekaki awa ba retomber nango les appels ba commentaires ba tout ba sengi lisusu anya azonga une façon ya koluka moye ya kolimbola ba makambo susu oyo anya azalaki capable te ya koloba mokolo wana. Lorsque j'ai lancé encore une fois de plus l'invitation auprès de notre sœur Anya la Star, alors bien
t'inquiète, c'est-à-dire nakoya na lukamoyeto sola yonanga eto betali solo wana na répondre. Aujourd'hui, elle a dit elle devrait logiquement parler aussi de celui qu'on appelle le Kramopao Kofi Olomide Kwatra Koraman. Batu belé ba bengiye, batu belé bazo kotune ba question belé sur ce qui concerne Kofi Olomide. Elle a dit qu'aujourd'hui elle va nous répondre à Koluka moyen à tia le point sur les i botika kochaye mal à l'aise. Ici, c'est pas pour insulter Batumo, c'est pas pour exciter Batuna haine et ça pour dossier nous faisons juste notre travail dans les soucis de vous informer boza sans ignorer que Azoko Koma livre Oyoboni à Betty Masolo Nyon soya il y a des danseuses, Makamonio soye akutana nango na kati ya musique. Ben avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci na ma mère, Maman Zozo, la femme, j'allais dire, Maman Zozo, la femme de Papa Noé, Mavakala Nzinga depuis Calgary wana na Canada. Un grand merci aussi à Maman Deborah Lubanda Kilo Yabamera à Calgary. Un grand merci à Viso le Kandi Mabia Lancel Memotona Yambo. N'est-ce pas? Mopanzi ya Élysée Boati na Kanisi Bongo, notre président Chic Mokadi. Merci beaucoup pour na monter Mama. Un grand merci aussi à toi Roger parce que l'émission est assistée par Bino. Un grand merci à l'évangéliste Valdogé. Merci pour le passage conseil et puis la prière nayo et pourquoi pas orientation divine au Yozo Kopis. Un grand merci aussi à toi Abigail Lobia, n'est-ce pas? C'est toi, n'est-ce pas? Voilà, donc un grand merci na bayenyo sobazo kolanda biso émission na biso zo banda awa mon réalisateur ceux qui tout le langage moko fongola c'est-à-dire que les gens comprennent que je suis déjà avec celle qu'on appelle Ania Star, la star au batu ebele basengaki batu ebele balobaki yazonga lisusu pour répondre na ba question au batunaki. Ania mbote. Mbote. Bonne santé. Santé bien. Lelo na moni grippe au déranger tiens. Lelo ça va pour déjà na récupérer. Et c'est déjà ici il pensa bien mais ça va. Au hôpital. Ah oui. Lelo to ko lukato kundola lisusu mo ba vérité ndambo to tikala kinango. Pas de problème. Voilà, déjà l'émission, il y a tout ça là, dernièrement, site photo, toutes nos questions. Baretombe nango nangambu na yo, ba appel o yo kozwa, ba message o yi kozwa, ba réaction à batu. Yo zo comme nango ndengeni yo moko nano. Bon, l'émission autour de la ndenge na lobai que tout ça la première partie ou puis deuxième partie roya. Donc première partie tout ça là qui bon, ba retomber et ya qui mais appel ya malamu pe yaki ba appel pe ya ba conseil ba appel ya encouragement ya ba soutien et yaki pe ebele na ba message et puis ba message pe ya mabe et yaki surtout beaucoup plus na makambo o ezoleka o eleki ya musicien Kofi Olomide o eleki na France et tout marié tunga na boya qui vraiment tout na lobaki na koloba makambo wana te pour nazana kati ya makambo wana te moyen na continuer koloba ndenge ezalaki tamso ko sala moi analyse na yo donc je voulais pas le faire na baki na sala analyse mon côté na loba pelo ko mon côté na makambo oyo total ngo tina suka ndenge okende mais batu mingi babangaki surtout pe koto na ye na mupandi na ye parce que na zui ba appel pe ya batu ya mupandi na ye o babangaki bakanisa peut-être que ngana ko sala ba interview bien na sala ba émission ou bien ba analyse na lobela par rapport ya makambo yango ya kosamba ndenge sambaki kuna. Pourtant vraiment na lobaki donc nazana kati makambo wana te na loba yango te ti nasuka ndenge procès yango kosila ndenge tokoye ba vérité esika ezali o a gagné o azana vérité o a gagné te. Voilà Ania na zana besoin lokolo yo moko tumboli déjà au fungoli déjà porte yango na ko pe moyen na kota librement pour le kana moyen na solana le moki. Les histoires de notre papa Kofi Olomide oyo azali moko ya ba musicien o bazo sala fierté ya mboka oyo. Mais lorsque tu dis que bato ba sagitaki bato ba komi ko benga yo ba komi ko menacer yo pendant que na kati il y a même des messages ya ben insulte. Voilà pendant que na émission auto sala ki yo ngado dernièrement on a même pas parlé de Kofi Olomide. Ezanini ozoko yeba ke parmi ou na makambo nyonso ezoko salema ozana moi même musemo boyo ozana moi par moko boyo quoi parce que ba danseuse bazé belé pourquoi ba ko cibler kaka yo Ania
Non, bah, danseuse, bah, parce que moi, en ce moment, je ne suis pas danseuse. Ça fait longtemps que j'ai arrêté avec la danse et tout. Donc, c'est parce que la danseuse, oui, parce que moi, aujourd'hui, je suis journaliste. Je fais des analyses, je fais des émissions, des interviews. Je suis danseuse, et puis, interview, musicien, peut-être, mais musicien, danseuse et tout. Donc, là, ceux qui n'ont bien invité na plateau. Invité à makambo na yeto ayeko bimisa basekele na ye toko bimisa makambo oya kutana na ngona orchestre oya zalaki donc ngala ko empêcher invité lo batena ko kanga e munoko te parce que za munoko ne mutozo loba azo bimisa makambo oya kutana na ngo donc ba émission on a parmi ba émission on a salé belé peut-être na ba danseuse beaucoup plus ya quartier latin et ça la moi est créé comme si donc na lukara bango alors que bango ndem to babenga biso que nazana makamba ko loba nazana besoin ko tourner émission OK oyambiye alobi makambo na ye donc et ça la bongo et puis la petite danseuse qui dansait chez Kofi c'est ma cousine. Ah, okay. Donc ça veut pas dire que laquelle en fait parce que ma petite baza moi est belé pe bazalaka moi est belé. La plus petite ouais azalaka na âge amuke ya kalawana. Yé peut-être parmi collège à bateau parmi ba oyo baza na procès na ye na quadra azande cousine na yo. Donc ça veut pas dire parce que c'est ma cousine que ceux qui basent la procès que ngapé fona za la carte procès wana donc moni oyebi kaka ba mentalité ba congolais ba esprit ba congolais mona ka kelo kwa muto alobaka makambo peut-être asalaka ba analyse ya ba biloko wana ya ba makambo belé ya basi c'est que tamsu ye perso tia moi toté yo kende na ngoka alors que moi je suis même pas là. Voilà, Anestar, you peux à l'époque au signer quand tu contrat mon qu'on a quartier latin, je m'abuse pas. Au quota capé de quartier latin, est-ce que au quota capé mais donc signer un contrat? Na quota capé tu signer un contrat tout mais après na kendara le soutien na benga juste un téléphone qui a ta contrat et pour nous. Pourquoi au Kinaté Anestar pendant que tu es allé au final? J'ai mes raisons peut-être na lobelango na émission mususu peut-être ngala monaki après retour na ya pour signer contrat na se senta ki keno et si quand on a vraiment la kokoya au kendango te. Aujourd'hui vous les danseuses bon yo zali lisusu danseuse te mais oleki nanzela wana obini pe moi trop yango moni tozoluka kozongisa yo moi mingi pona moi babosolo na yo pe ozoko bimisa ebele baloba ke bino bo provokaka ba leader na bino des fois pour leader lingo makasi pour luka moya aux la plus proche na ye il faut au provoquer au séduire des fois ça la bilo mon boy e benda leader pembeni na yo pour luka moya ayebaka couleur ka leçon yo lati. Est-ce que yango wana pe koki kozala moko ya raison que ceux qui au séduire patron na yo oyo banaki obinaka et pas na ye et comme lokola point faible et pas na yo point faible ya ye et pas na yo et puis point fort na yo et pas na ye. Non, ça c'est faux. Déjà tant balobarake ndeko basi o babinaka na ba na ba orchestre bangonde ba séduisaka ba président po balinga bango eza lokuta parce que ceux to lobi bongo c'est que na ba orchestre mususu o to bina o peut-être ngana yebi na travailler c'est que président ngo ba ceux qui tozala qui disent c'est que robimana ba dans ces unions surtout disent wana ata yo moko ata ko il faut za la karambwa tozala président moko na yebité ou bien ozaka mutu na yo eza malamu te to oza muta motema mabe ya ko luka ko détruire batu parce que mutu oza na conscience même si oza président même si oza na conscience tu peux pas ko accepter ba union surtout na ba séduire yo. Et puis, aux betango lisolo, tu trouves que c'est normal. Ça, c'est faux. C'est faux. Pour nani na lobi que ça lokuta ceux qui ont talina nous ba fille et belé o bakenda kobina. Âge o nanu ba yaka nango. Bon, o ya solo po ba misusu pe bakenda kobina ba kosa ba âge. Mais misusu pe ba loba penza ba âge na bango ya solo. O bakenda kobina ya ba âge ya mike ba âge déjà o ba yaka nango za âge moko mutazana na maturité te. Mutazana na likanisi penza ya mabete ya koluka peut-être que ko salati ba stratégie à calculer tout il faut na sala boy pour epesa ngabo. O zana nango na mte. Ba biloko ne za ba biloko ke o peut-être babiso ba âge to comme nango lelo oyebi ke ozana mutu moko be peut-être ozana mutu moko oyebi ke mutu soki nazana ye na ozala peut-être na ba avantage boye okoye ko calculer na ko bule na sala moi boye po alinganga ou bien po azala nanga mais na ba âge wana
oh peut-être biso to bina to bande comme sous oh ba bina ba kenda na ba million wana jamais ba koyi kozala na idée to likanisi ya koluka ko séduire président. Donc ceux qui abimina président, ceux qui abimina yese que président mutu yenda séduire ou bien ko séduire ou bien à saler ba avance. À saler ba avance ou bien peut-être na ba orchestre mususu o to yoka ke à forcer yo. Parce que les gens à l'orchestre, tous allons pas danser sur le capitaine que non, bisonge tous allons rasuer tout lali, au monde a pensé bah na raclette et tout, bazo ningisa donc bazo salosin donc yonde mutu faut que ni balala. Na comprendre te. Je vois. Na lobby et ça dépend de l'orchestre. Ça dépend de ce qu'a osali que peut-être président a sali au avance ou bien président et tout au biminaye. Mais ezali na orchestre nyo sauté parce que na orchestre musu to yoka parce que ça on nazo confirmer parce que na monate ngai loko nga na monité. O ba sala kango pa na ngate na ndimarate pe na confirmer kango te mena lobaka. OK. Oui, ça reste à vérifier. Mais na yoka mo pa ba danser oyo basana na orchestre wana ke au monde apenza batindi muta musala ye na raclette na fenêtre boye ba danseuse balali azo ningisa donc oyebi déjà que le lot tourne yo to yoka pa au monde ata mususu boza 5 tam sous na chambre moko soko yoki ba beti koko donc ça va mettre des wana yebi déjà que yonde tourne il faut que ndekuna ba mungu ba soki ba mungu le ba beto mishipa donc on soit donc qui la cheval donc moni mais pardon muki la cheval et ça na ba orchestre mususu auto yoka et ça na za besoin na tuna ba danseuse bazonga kana banda kuna bango te parce que yo l'autre fois donc ko sa biso OK na BCBG soki boke répétition bis eye zuyo bis eye kozong sa yo tena kosa ki te loba ke oloba ki na biso non mais awa yo zoloba ke ba danseuse balali ba tangu na zoloba awa ba danseuse balali ba ngonde na bi ezana na préciser bien ça na ba orchestre mususu ezana ba orchestre mususu ba danseuse ba vendre pas président même à la Kinshasa te bien ngote non ngana biti am te parce que ta mususu otanga na lobi te ke zo orchestre wana mutesala rabongo ko to ya otanga kombo boye ta mususu zo orchestre ba danseuse ba vendre pas président et comme les sous lobina mutu boloko congolais ye musala alwa ko balusa ngona marque na ye voilà donc ko bulele kaka makamuta zo lobana munoko za na kati ya munoko na ngate na likanisi na ngate mais au boulé na ndenge na yo et puis aux UP solution eza bongo donc na olo ba orchestre mususu oh to yebi pe na Kinshasa ki ba danseuse ba vandaka et pas président mais biso na BCBG to vende pas président te na maison mère to vende pas président te a otinda nzete ndenge mais na ba voyage au moins oui na ba voyage to ba deko za na ba hôtel parce que c'est normal bokena président bokoza peut-être 4-6 danseuses il faut protéger bino parce que to zali bana basi akoyi jamais ko tia bino sika moko na ba musicien hôtel moko na ba musicien to hôtel moko en public et tout oh ba tunyo tout bazoya bazokota ndenge balingi non to za bana basi c'est normal to yebi ke to za na hôtel moko na président to za protéger ba sécurité za wana okoyi ko bimate hôtel moko couloir moko ou bien même couloir moko ça fait quoi il y a rien de mal est-ce que wana peut présent il y a rien de mal tu as bêta moi 2-3 fois non pour profiter il faut za muto azana esprit wana Muto a un esprit wana parce que les cambo ya ba danseuse ko bimala président za les cambo déjà même na série na ko tanga comme to baba oh muto ba takufa na même na ba série ya kale salama mais ça te que ndenge salama zaki na ndenge abismo ke na ndenge lelo to oso yoka ke ba forcer na makasi ba bimana na ndenge makasi non yo kombona ya forcer wana ozo répéter ngo mais comme pas forcer na zo respecter ngo parce que ceux qui ba makambo comme lelo ti lelo comme bo papa ngana za na ba voice o moni yango na oloba awa na sili saki nini bon na sili c'est bon na loba donc même boza hôtel moko couleur moko na président lobi kaka te qu'il faut bimana président wana Pourtant, il y a des hôtels qui pour protéger bino. Il y a des canisina et ezali bongo. Donc bino pe di canisina bino il faut ezala bongo. Mais moi aussi une fois j'avais appris que bino des fois bo latana ka ba sous-vêtement moko na ba président na bino na bon ngai nanu na latana sous-vêtement. Na mon côté non te. Non po yoka ngo. Na lata sous-vêtement na président. Na toute question yo pe nanu yoka ngo. Vraiment te na yoka
ntango ezalaka non nasalaka bainterview na bandeko basi moko boye et tout après bato babi non soki akomi bongo soki vini akomi bongo parce que abanda koyiba bakaleso ya président azolata bakaleso ya président azala milimo babe koboyo kolata kaleso na ye au monde wana to bengo nini kisi ou bien bon je sais pas oyebi déjà kaleso mutu kaleso mutu déjà ezala ba makambo déjà donc na yebite voilà il y a une question ce qui se dit souvent na ba couloir les gens disent que bozalaka ba produit oyo des fois ba leader ba teka kabino ce qui évoqué ba voyage à c'est pas Pirvier Master motumoko boye pour na moi faciliter mi ya makamu susu okoki koloba nini pe conseil nini okoki kopesa na bandeko nyonso oyebi ke ba salaka ba pratique ya bongo. Non, ça c'est faux. Bon, bisikanga na nazolo bananga ka bisikanga na leka. Poso na lobi na loba ba masolo peut-être oyo na yoka na ba danseuse mususu na koya ko loba maka mususu o ta mususu peut-être salama to e salama te. Loko anga na zalaki te tango salama ki moyena loba. Exact, OK. Bisikanga na leka bateka na bangonga ite. Bateka nga ite OK président kabelo mutu moko bo e salama na ngote. Mais mutu moko kaka ndani ngaka meka ba aventure mais zalaki na ngopeli kanisi ya président te et en plus président patinda kinga kuna na likanisi wana te olingo bandela solo kona na lobaki donc ezalaki likanisi ya mutu wana ye moko yango na lobi ke bisikanga na lekana no président moko te aibenga yo nonga subie star mutu moko azana besoin no il faut kende kuna okutana non salama te ba difficulté nini obino bokutana nango na mosalo ya kobina luketo sentir que non na podium yo mona mwasi boye mona mokie à l'époque papa Wemba abenga bino ba fioti au moins bena ozo bina sérieusement ba mabe obino bokutana nango mingi oyo lelo okota la caméra oluki moyepe o crier pena na mongongo ya makasi pour que ce genre de pratique et soukananzela et cause la babilo koni. Bon net na kota musala na boko bina na kutana na ba difficulté te na kutana na problème te même ndenge toyoka kake au mona danseuse akangi danseuse loketo ou bien asali problème ou bien nini boye nanu esala ngai te esala pa na ngate o loketo na ngai ezo problème et tout bon esala mate je me souviens seulement une fois na vie na nga mobimba depuis na banda musique nezaki na Afrique du Sud et puis na tikala pe ko accuser mutu te j'ai même des photos on a gardé et tout en Afrique du Sud tourné mon retour salaka ya BCBG ba boakela kanga vraiment malade bino na bino ba boakela te na lobi biso na biso te donc na lobi ka ke ba boakela kanga malade parce que boza sika moko pendant 6 mois bobi maraté et zalana ne zalaka entre binoti bobi maraté ozala mboko yebi famille te ni mais nzamba salaka asala inga grâce Marguerite nazaki na mboka mpaya nazaki mona muke na comprendre été comment bloquer ko sala ngane lo ba prière kaka na ba huile d'olive nazo pakola tina yango moko ndenge sila voilà na condamna pe mutu moko te na tikane stuka na maboko nzambe. Voilà Anya Star qui mona muke no wana depuis na émission auto sala do dernièrement ba tebele bazo ganga mona muke bongo mona muke abinaka et bongo mona muke asala ka makambo yo sala lelo naza besoin que tu essaies au moins ya kulongola et loko eza na mitwa batu. Quand nous faisons des émissions aujourd'hui tu as eu une mère ozali na mwana ozali na famille oyo ozo ko sala yo Anya Star image wana ezotambola même ata na ba commentaire ya batu ozomona batu bazotuna ka question moko so taliba tika na silisa nana te jana tala kesa batu mais yo siko oyebi eloko ngala yebi so na yebi déjà ba commentaire wana ezasiko ya batu zela nga mutu nazo contrôler bazo benga menace na tike continuer na idée plateau nanga je suis le chef ya plateau voilà je vous donne du respect et je dois vous protéger aussi voilà ebele ezolobama ezokomama lelo luka moyen pesa biso éclaircissement situation oyo ya Anya Star na ex patron nae notre papa JB Mpiana ya wana ndo ngako tuna nganga kuna kasi sobe kamu pona yo kanisa ezakini makambo somo de ngane tikotwana éclaircissement nini na kopesa bino déjà na loba yango papa
balobi owanga na gaye pona nini non na wanga na parce que commentaire parce que azama B ou bien azan ndengeni eyindi te ka ndinga za bien bongo ka ndinga za bonga papa chéri ka ndinga za mutema malamu bongo siko yebisanga na wanga ne pourquoi ezaka mitema mabe na wanga ne pourquoi ezaka jalousie na mutema mabe oyebi ke air moko ba congolais vraiment na otala bino air moko vraiment il faut bo kitara moi muki air moko il faut bo pesa ba respect voilà on comprend il faut vraiment ba respect za la rezate que parce que to comme ko omoni o ba to ba koma ko ba lelo ke bana poto parce que so ko tali mingi za ba commentaire bana poto ke bana poto ba doka mito esala ka malamu te ba to ya ko bana ko confirmer ngo na nzela ya ba commentaire na bino na nzela ya façon ya réflexion na bino ya ko réfléchir na bino parce que muto aza na conscience jamais qu'on réfléchir bon jamais qu'on réfléchir jamais qu'on compte na vie à mutu OK nekoloba oh yo mona quitté même si c'était ça même si c'était pas ça tu n'étais pas là est-ce que nana simbela nga likolo pour mona tango nazo bimana papa mutu azala quitté donc tu ne peux pas venir confirmer et loko oh yo monité voilà yo zala quitté donc moi na bloqué parce que je suis une femme je suis une mère papa chéri c'est mon papa que je respecte beaucoup c'est mon vieux j'ai beaucoup de respect pour lui il me respecte beaucoup donc na rolinga tena kenena kombo na ndenga mabe o bango bakanisaka etika la kana mituna bango bakanisaka bongo ba continuer pe ka kodoka kaka bongo ko finga batu kaka bongo na vie na bango voilà parce que moi je peux pas Natika Batuna, moi, mon Liliwana, parce que tu étais passé na micro nanga, au sola qui na micro nanga, bah question à la qui yanga, yo obanaki ko répondre ici. Qu'est-ce que nana besoin na loba ya bandeko ba zwa kalibaku ya kota la biso. Ba préjugé des fois ils ala kamala moté. Lorsque oyebi likamute ndeko nangai luka moye kanga même ata munoko. Muto bino bozo commenter mabe wana na se azali na famille. Azali na ba responsabilité ebelé, azali na ba engagement na ebelé alors ezo sala kitoko côté. Donc moi sina mobali ou bien président akolinga akozala malamu na mwana musala na été ou bien patron na mwana musala bako coopérer te. Donc toti kabiloko wana ezo sala vraiment kitoko côté bandeko nyonso bozo commenter mabe moi personnellement na linga kate na kota na polémique te na linga kokota na ba bêtise alors vous devez arrêter pour na kocha kombo ya papa chéri na monoko c'est notre papa il faut topé ça y ba respect et belé ania azali maman oh lelo parce que c'est pas permis ya olexado moi na né devant la caméra oh pe moi na déjà azo comprendre ma cambo alors il y a certaines choses photo lukape moi topé ça bango kilo surtout c'est une femme voilà. Anestar, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les milliers, il y a des danseuses, entre autres, Bandekonayo, Oyo, Bafundi, Moko, il y a des patrons, il y a Moko Nabiso, Oyo. S'il faut copier ça, Bango. Moko, il y a des musiciens, Moko Nabiso, il y a des patrons. Non, mais dans le lobby, Azali, Moko, il y a des patrons. Des musiciens. Non, mais Azali, il y a des leaders. Dans le lobby, Azali, patron, il y a orchestre. Azali, patron. Il y a PDG. Pour le sens qu'il y a Biso, il y a des na ba Congolais comprendre que moko ya ba patron eza merci beaucoup voilà aujourd'hui message nini yoko qui ko apporter par ba ndeko wana oyo lelo batu belé ba komi ko loba ete bazali manipuler derrière bango ba main noire eza batu moko boye bazali o bazo ko pousser bango po ba luka moye ko lamusa dossier oyo ya papa na biso Kofi Olomide yo pe lokolo zaki moko ya ba danseuse et surtout cousine no pe dans na 4 ko glisser pe moi conseil bon ngai déjà na pesa bango conseil donc so na lobby awa ezana ngoka tam susu moi un plus nazo bakisa kaka peut-être bakanisaka nga lokwa na zande kwa Beni peut-être nebisaka sala boye ça alors que j'ai déjà parlé aussi avec Beni pour lui demander s'il elle peut pas arrêter ou bien tika limbise et tout même ce qui s'est passé et tout je l'ai déjà parlé de ça mais quand j'avais fait ça na sala qui ont été parce que nga na zana relation mona Kofi je m'en fous de Kofi donc abakanga yeso ka sala ma beba kanga tetelinga te mais j'avais déjà parlé avec Beni loba moi bien pour Batou awa na lobby soki asala ki yango attendez s'il vous plaît na clair na lingana tchao do moi elo mona monoko parce que biso ba congolais
surtout bato moi wifi bana moi facilité ya wifi ba a kozwaka place au lobby que je m'en fous de kofi soki ba ko kangaye non parce que ya moi siko ngana besoin na yeteto ya ko gagner peut-être pas na la wana kaka pour interprétation de la mabete voilà donc so na lobby na ndenge na ndenge bango bazokanisela te na ndenge ke nazana eloko ya ko gagner na sima ya likambo wana te to na sima ya Beni to na sima pe ya Kofi te mais j'ai déjà na solo là déjà na Beni ngai na sengaye soki azale sika avandi na poto kuna koyeba na sengaye soki akoki kotika likambo ngo metango na sengaka yango na yaka oloba ngo na télévision te ou bien na yaki ko senga yango na télévision te ou bien na benga ki Kofi Olomide te pona yebisa yake na sengeli boye bien te parce que par rapport mutu aza na façon na ya kozula likambo to ya kozula douleur na ye. Moi peut-être si c'était moi j'allais peut-être laisser parce que j'allais regarder na tala bon et ça na ngota mususu ke salemela ki ngai ya solo penza bongo na ngata nzamba ko futa yi parce que biso ba mususu totika ba mususu ke nzambe nda futa batu ke tokende na ngona nzela ke o kumba mutu penza ifo futa kaka mabe asala ki omoni mutu na mutu azana façon na ye ya komone na makambo ngana senga bini vita ebisinga ya vraiment soki asali émission ya koloba mabe o asala biso publiquement tamsu na kozonga sima mais bato bazo finga bato bazo loba bango ba yebi makamba sana na banzoto bato siko talinde kwa mwasi entre binomi balé aleli ne pas na yo alobe lo kwa bongo ezata alobe ngo na télévision te alobe ngo pa na yo ndeko na ye parce que ngana oloba bongo na sens que tango makambo wana lekaki ngana zala ite tango salama ki so ezala ki viol to ezala ki baloba ngoni ni forcing to menace tout na sala ki te na sala ki te mais tango siko osengelo kwa bongo expliquer yo bongo yebisanga na momo wana na osala nini na vandi na zongi sima na tiki ndeko asala eloko na eti esika o ya moni azokende o amoni ke ko apaiser douleur na ye o ayoka na vie e ko apaiser ba dog ba stress o ya mona na vie parce que bandeko mingi bayaka ko finga bandeko mingi baziyaka ko commenter ko finga peut-être ba fi wana et tout bango petit bazo finga ti bazolo baye bake baza soki eza makambo o esalama na ndenge wana banana bafunda baye bake moto nzambe pesa likolo na bango parce que mutu o azo sala likambo to azo loba likambo ayebi o ya asibisaki o ya monaki na ndimite so ezaki bana na bango to bandeko na bango ke bakutanaki na makambo wana baninga babandi kofinga to koloba bongo moko vraiment na ndenge na biso ba congolais tous la conscience tous à la batu tous ça la sentiment te tous ça la ka sentiment te ezama be bomoni batu bazokende na procès batu bazokende sika bazokende botika bango ti batu oyo balobi ke ngana na sangana ki na yo nzoto pe wana pa ndimi ke na sangana ki na yo nzoto moko alobi ke tango na sangana ki na yo nzoto ezala ki na ndenge ya consentement te ezala ki parce que o força ki ngai bayebadi ayebi pourquoi alobi bongo donc botika bango bakende tina suka ya procès na bango yango mona nga na bisako ke na boyi koloba likambo yo na boyi kokota likambo marqué tu na boyi nanga mais bazo benga ngali supo babandi kusana nga ba menace bazo banga kena ya koloba alors que j'ai des vidéos dans mon téléphone ya kati ya procès na kati ya salle ya kati ya salle ezate au combattant sur le banda te mais je n'ai pas publié ça na salle lengo pe o analyse te ou bien na salle lengo pe émission te na salle lengo pe émission te parce que ezambongo ndete na zo lukato o balobaka soki baise tout parce que biso so ezaki keza bato to sala ka baise mais to sala baise na makamoko na ndenge ya muketi mais na zo ba vie chaque jour parce que j'ai des voice ya ndenge na ndenge. Voilà. Merci. Totika juste on a 2 petites minutes. Na moni déjà derrière la caméra ba zo sala biso sin kuna. To betana moi di solo mukie ya livre to comme déjà na niveau nini titre combo ya livre na biso eza nini pe to zo ngo kon to luka mo to kabwana yo na biso. Bon livre na biso zo di makala mingi te. To comme déjà na niveau ya suka. Niveau ya suka vraiment to zo linga robimisango mbala moko na boyete. Ezala beaucoup plus na Amazon to na ba plateforme et tout pour yebika ka congolais kindoki lokwa elata bango na nzoto to yebi to robimisa ba pirater au livre on dirait bazala ki wana tango makambo bande ko salama donc to yebi livre ngo comment on dit secret d'une vie secret d'une vie vie anani vie nangai vie ya c'est que j'ai vécu na milieu ya musique des gens que j'ai côtoyé ba musiciens ya ma bena ya malamu makambo to mona na milieu ya musique
soki ya bakindoka ezali soki ya makambo mabe ezali esape na kati wana siko ozoko te ya batu ozoko orienter batu si nazo te ya bafi ou bien ozoko pekisa batu te nazo pekisa batu te yo moko déjà tango rotanga livre wana soko moni ke na nzela o nga na lobi ke koto eza mabe yo soko moni ke eza mabe olingi kokota nzela ngo oyeba ndenge okotela ngo ti bon lokwa nga na moni bo lokwa ya zalaki na nzela wana bon ngala sale la stratégie ta msu o ya lobi pona kota yango na nzela ya mabe na kutana na nzela ya malamu na kutana na mabete mais soki yo sali mutu makasi ngo kota ngo na idée na yo na boule na yo na likanisi na yo okota ngo na ndenge o yo lingi kokotela sonki olanda conseil o eza na kati ya livre ya mutu o ya za na expérience ya milliers to ya bisika wana OK na libuluti. Voilà. C'est ça. Merci mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi Tadingala Payambela Bino, Agnès Star, Obino, Bosengaki, ça va? Ah voilà. Et ça rend plaisir ceux qui aux Oseka. Abigail, tu es là? Merci beaucoup. Voilà, Balandia Top Media Télévision, deux fois Maître Chico Lubanda, Mopanzi à Simplici, Ndombele, le nouveau caméraman, le nom je n'ai pas bien maîtrisé, ok? Papa, est-ce que Nakozo Nando Kombona, Opona Lukamoye, Nabwako Kitoko Poyo Linga Bongo? Elias, voilà. Elias, un garçon très intelligent derrière la caméra, Azoko Manula, c'est-à-dire machine wana, Abimisa, Bisso Ndenge Tozoko bien. Mais Anya, question moko na lingaki na bosana. Bakobe yango trop vulgaire terre à terre. Balobi ozaka mwindu. Bakobe pembe problème ni Anya. Ngana autovandi est-ce que naza pembe te me bangonde bazo eza caméra mais oyebi ke nga penda na comprendre bana poto te parce que bata ki chassa bazala bakona te ko tala vidéo pour ba commenter te pour otala la méga eza ka bana poto vraiment boza na ba caméra ya ndenge na ndenge ba téléphone na ndenge na ndenge boyebi ndenge se passaka toza na ba snap toza na ba ko modifier ba image même na ba caméra ezali yo si vraiment tu regardes vendre des bosses à plateau boye monsieur qui toko boye to sali après to tiango kaka bongo kaka te to tiango penza to sukoli image bima bien za la propre parce que ah on a za na mundu te mais naza chocolat ya makasi siko caméra des hôtels caméra des siko autant to sukola to lambi comme siko mundele parce que na l'action mafuta na pakola na banda pakola mafuta na pakola jamais mafuta za na hydroquinone. OK. Na pakola toujours mafuta sans hydroquinone pe o eza en pharmacie. Pour na ko le va changer l'homme na comme na ba bébé ben ezala toujours eza sans hydroquinone. Voilà. Merci à toi celle qu'on appelle MK la patronne depuis Montréal et pourquoi pas Peggy Nzita Taka nana la carte qui gagne un dernier mot, c'est-à-dire pour na lelo, pour na vite mais pour na lelo. Lilobano Asuka, 2 dédicaces, 3 dédicaces pour le Kamoeto Longwa à tout cas émission na vie. Bon, dernier mot Zara repé ça va monter la bande connu surtout il y a Poto France, ba diaspora, ba combattant, ba résistant donc mbote na batunyo surtout mbote na yo fait merci na ndingo ya minga pour la deuxième fois d'émission. Je fais des gros bisous à mon bébé, des gros bisous à toute ma famille. Bana Canada, ba mbote na bino bisika bozali po bino bosala musala malamu kitoko vraiment. Toyo karabino pe boyo karabiso to kenara bien. Donc c'est ça et puis ko pesa sous conseil na bana poto vraiment bon mais kako changer. Bon mais kako changer vraiment bon comme maloko ba sendi. Ba commentaire ko finga te na fingi te na bibo komi ko bimalokola. Par rapport à oui, j'ai bien dit bon comme ko bimalokola ba sendi. Par rapport à façon à ko réfléchir na bango longue bango bazana mboka oyo intégration za makasi. Baza bato o baza ba intègre donc ba ko réfléchir ndenge ba sala ka wana to vandi na sima clavier comme ko finga mutu ba mama na ye ba nzoto na ye ba nini boye ba lala yo na biloko wana vraiment entre temps autant la mutongo aza mukolo o bosana ki ozana bana basi ozana bandeko basi mais ozofinga ba sanitaire bongo kitoko te vraiment bozana mboka o ezali na eza vraiment l'intégration à makasi vraiment bo s'intégrer et kozala malamu ba o non ba intégrité botika ba bloko na ko finga ba bloko ba sanité soko moni mutalobi eloko ya mabe yaka pesa conseil sika wana olobi eloko ya mabe osana ki malamu te to tiaka ba numéro na ezala rapona ni ezala rapona ko pesa conseil pona ko pesa data moni place bo osana ki malamu te lobi bongisa sala bo esunga rapé biso au PCP en plus tant nga ko salela oyo pesi tant kaka na osalela na zo pesa merci a mutona edakinga boye na mbongo te mais na idée
et merci nanga wana nzambe pe ko pambola yo na sima merci wana ke ko finga biso ko finga bato et ko porter les bino eloko mon côté. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Tadingala pa azoka bwana awana Anya Star mais non baksaka eloko moko. Nous devons respecter la vie privée à Batou et nous devons aussi respecter les musiciens nabiso, les combattants, la diaspora, les papa, les maman, bino bozui grâce à kofana na mboka ya bapaya, bokanisa teke bozali na suka mokili, bozali na paradiso non. C'est-à-dire toluka kochaka ba Valérie ya batu na bisika o donc esengeli. Un grand merci à la grande dame depuis les États-Unis d'Amérique. Une minute de silence pour la blondine Tata, la big dédicace nayo, la maman de Bruni et Bruel. Tadingala pa abosani. Abosani te kopé sambote na ngai na maman na biso Claudia Sassou. Na mboka ya Braza donc parce que le livre est dédié à moi si dédié à moi si donc ndenge to bongisaki soki moi muketo ko zotro memela ba maman na biso ya est kuna eza vraiment dédié à moi si pour na kolakisa moi si ndenge nini faut za faire mais ndenge nini faut boya makamususu il faut mi battre na ndenge nini puis comment faire pour oluka mbongo sans que oteka nzoto na yo vraiment mbote na maman na biso Claudia Sassou na Braza bisika azali aza mutu moko azali na motema monene ya bolingo na yebi ke na yebi na koloba makamususu te po batamtema mabepe bazali o bakangaka bantela na yebi ke aza déjà maboko déjà za na kati ya livre oyo et puis mama Olive Lembe, mama Denise, Colette Chomba, Ariette Wam vraiment na ba mama livre oyo eza dédié na bino mami lela na bosanité parce que yaza ya donc ni écoute ça ya taza mama na biso na kati ya musala auto sala ya média donc il est vraiment ayebi makambango bien donc vraiment livre oyo eza dédié na bino ba mama na biso. Voilà, merci. Nauti Est kuna eza passe nos mamans souffrent là-bas. Ba famille bazoni okwama. Des fois so moni place bato bazola là je pense Eli akocha mwa mukie o bozo mona wana ezali bisika boni bande kona biso balala ka ba mama balala ka ba papa balala ka ba famille mibimba bazolala na ba place wana. C'est vraiment triste mais comme on ex danseuse bateau des fois na société ba négligea ka bango que bazala ka ba pute baza batmitu esalaka te baza boyeboy kozwa initiative oyo à comité na niveau que na sala livre ce que nous avons salinga grâce et tekamina que nous songa bande konabiso ya partie ya est ya mboka na biso oyo depuis longtemps bazoko vivre na ba condition moko ya malamu te ezali eloko il faut to chaye maboko parce que nga moko nazala ki wana sincèrement okoye baté place ni lisasi ekobima ekokoto na tolo ou na motu sikonga na lapité pour nous autres na mois de décembre pour que nous continuer misala auto tikaki kuna bande ko balandi ne to kaboni na bino to kutani mbala sima so que Jésus Christ aye to bokela bino n'est-ce pas Eli kabola biso na bango merci.